Voilà. Grand peuple de la RDC, nga wabino, muyomba manseba, nga yingwashi, tope noko Clovis, na ye, liboso na bino, tout d'abord na pesi bino, mbote. Pe, welcome na émission Noko Clovis Time. Émission Noko Clovis Time, ezali émission oyoyo, bandeko ya Congo Esengo TV ba tient à disposition ya communauté congolaise de partout dans le monde. Tant on a dit que la communauté congolaise de partout, c'est-à-dire Congolais, Congolaises, nyonso azana mboka ya Congo, pe Congolais, Congolaises, nyonso na bana biso et tout, bato nyonso ba benga ba Congolais, oyo bazali na diaspora. Diaspora toza ko atanda mutu nyonso azana libanda ya Congo démocratique. Yango wana to zali ko kene kopesa bino un grand merci ba ndeko ba Congolais, communauté congolaise de partout. Un grand merci ndenge bozali ko s'abonner, ndenge bozali ko disposer tan na bino pona ko tala ba vidéo ya Congo Esengo TV, ko partager yango, ko like yango. En tout cas, un grand merci. Vraiment un grand merci na babone na biso ya kala pe na yo ndeko zali ko kene ko s'abonner tout à l'heure. Nde yango na tozali ko démarrer sikoyo édition na biso ya moko lelo. Ale bobongo papa maman bo seré ba maputa na ba senti to démarrer elongo na noko na biso Clovis. Je compte 1 2 3 go. Boum 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 boum. Article 5 Yamobe Kolikunzi elobi na biso nini? La souveraineté nationale appartient au peuple. Na lingala sika balobi litie lilie. Sindiyo bandeko. Ndiyo ba Congolais, ndiyo ba Congolais. Alors bandeko, nazali ko kene ko talisa bino nomination oyo uti ko salama topé. Bon, ordonnance présidentielle ya noko na biso fati autour au salama ndeto moni bandeko. Oh là là, ba réaction nenge ba nkama ya ba réaction ba intellectuel mususu balobi oh non noko na biso fati a violé la constitution. De l'autre côté ba intellectuel mususu pe ya mboka balobi oh non a violé na constitution te. Kasi bandeko, totalaki na ndenge anomaki ba militaire. Tozanan lelo ka côté ba militaire. Anome ba militaire mususu ba sepeli ba sali ba sadaka et consort. Kasi ba militaire mususu ba sepeli te. Lelo tozwaka ya nani ya John Numbi. John Numbi azali mutu oyoyo a sepeli te bandeko kolala kolamuka. Tout le monde appelle Lelo John Numbi pe a sepelité. Ah, bandeko. John Numbi pe a sepelité. Pa. Ah, en tout cas. Bon, bandeko, toke nan na régie, to landa nan nos réactions à John Numbi. Bongo, to se retrouver tout juste après. Merci. Combo s'est adressé à tous ses visiteurs en ces termes. Le président Félix n'a pas arrêté dans toutes les réunions de dire « Je compte sur la rigueur légendaire du général John Numbi ». Chaque jour, ça créait des ennemis, ça créait des jaloux. Et au finish, ils induisent le président en erreur. Je ne suis pas un agneau. Bandeko ba Congolais, bo wuti kolanda, réaction ya John Numbi. John Numbi a sepelité. Mais kasi, bandeko, ngai, noko na bino nazo talisa bino eloko moko. John Numbi alobi ke
batie président na erreur. Ah, mais ils a grave. Ils a grave. Yo John Numbi en tant que qui okende kolobana noko na biso faci ke batie na erreur. Ils a raté. Hein? Ils a grave bandeko. Côté mususu kuna noko na noko ya John Numbi premier ministre Ilunga Ilukamba alobina a s'adresser na président de la République à travers communiqué de presse. Yemo pe atanga ngote mais ache noko na ye neti chef ya communication na ye bolimbisi yende mutu akeko sala nini communiqué de presse wana. Oh bandeko mais biso tokoki ko sepela na biloko ndengwana te. Tokoki ko sepela na biloko ndengwana te. Basali ba réaction et ba réaction wana eza suka na mabe yangwana il faut to pamela bango bazwa suka na pamela. Hein? Il faut bazwa suka na pamela et premier ministre à s'adresser na président de la République à travers communiqué. Pa. Ah! Il faut non. Bandeko. Bango basuki wanati. Bata FCC penza. Ah! Basuki wanati. Bakei nini kusala marche. Oh! Wanande babenya opena dernier cri. Oh, John Numbi, un côté et bandeko. Bo, bandeko ba congolais, bo zela nanu na talisa mino logo moko. John Numbi ayambaya batu na ferme na ye. Donc, ye persala, république na ye ya neti. Ah! En tout cas, il faut total makambo wana bien. On dit ye persala, république na ye neti. Boso mona boete bandeko ba congolais. Yangon to bon. Comme nini basali nini premier ministre sali communiqué pour nous s'adresser na noko na biso faci. Mais esukeli wana te bandeko. Esukeli wana te bae ko marché basali marche. Ah bandeko FCC et sali marche. Donc là la kolamuka boum boum. Tout le monde a pas. Banani bazo marché. Yango bandeko. Botala. Nache la bino. Noro na bino. Tope ngwashi. André Kimbuta. André Kimbuta. Azo marché. Ah. Boti yangana sekana ndam. André Kimbuta pe lelo. Azo marché. Ah. Bandeko. Place wana penza bandeko ngai naza mpe ticket. Ah. Donc baso marché. Bon bandeko nakena musikati. Nakede nanu musikate botala ba image ngwashi André Kimbuta nenga za go marché. Bongo ngana bino to continuer analyse tout à l'heure. Alors ah, kola buka nenge no club solo waka boom 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 yeah noko André Kimbuta bien ngwashi André Kimbuta pe a marché. Bon bandeko kasi marche oh bango bazo marché bazo réclamer nini bata FCC eze bata FCC pe bakoye ko marché eza bata IDPS eza batu ya FCC eza bata INC docteur ba FCC na cash baza na droit ya ko marché ti baza na droit marché ti to mutkola la muka bumbu o noko na biso bien ngwashi André Kimbuta pe o no azo marché.
André Kimbuta marché. Au bon siko André Kimbuta bozo marché, bozo réclamer nini. Bandeko bolandanga na bokebi. Bango balobi nini. Bango balobi objectif ya marche na bango ezali boye. Ezali ke bazo réclamer violation intentionnelle et récurrente il y a de la Constitution. Ah, bandeko. FCC na munene nango, na mubimba nango, na China rambo na bango, na Yemei na bango, ba zo marché. Mais bino mo boyebi bandeko kala mingi te awa kala mingi te FCC lo bayini. Ba il fallait ba ça la marche na ezalaki nini bazo protéger ba institution. Kolala kolamuka boum boum. Ah tomona ngwashi André Kimbuta azo marché marche yango eza nini. Oh non bazo réclamer ba violation ya violation intentionnelle et récurrente de la Constitution. Sikoyo nani asali violation na noko na biso fachi. Donc cela veut dire que bandeko ngana ofungola bino ngana noko ya Congo démocratique na ofungola bino oyo ya ezobomba mana neti kati ngana ofungola bino ordonnance oyo noko fachi auti ko sala mikolo oyo oyo auti ko nommer ba militaire na ba magistrat et bouleverser ma solo. Et bouleverser ma solo. Parce que sur le plan juridique, tant on va parler constitution. Constitution zani. Sur le plan juridique, n'est-ce pas? Si ndiyo ba congolais, ndiyo. Sur le plan juridique, Premier ministre, Premier ministre, avant à ça la déplacement, parce que akendaki mission officielle, noyo, noko na efachi atindaki. Bande koboyo kana obetemno li solo oyo pour la première fois noko na bino Clovis aloba na Chiluba. Na obeta li solo na Chiluba. Po na moni ba to FCC ba yoka bien na so na lobi na Chiluba. Ilunga ilukamba tu mukenda na nini na lelo Chilube yaka bien te. Ilunga iluka linga Chilube ya bien te linga les autres ma bende lingala ne linko lia ilunga ilukamba akena katanga mission officielle. Voilà na koda skona Chiluba. Noko nanga fachi azui téléphone. Pas bandeko na ba Chiluba na lingala po lingala ezo dominer na munoko po si na bande na lingala do izo ya ga lingala. Alors bandeko noko fachi azui téléphone. Gilbert Kankonde wani. Gilbert wani ja. Ay, non, Seba Gilbert Kankonde a eu téléphone. A eu téléphone pas. You fachi béton. Il kama jikoko. Malamoko Gilbert Kankonde a zonti. No, jikoko to. Ilukamba jikokoto. Ilukamba nakatanga. Nakatanga. Bandeko. Mbaramoko noko fachi abina nani na Gilbert Kankonde. Gilbert Kankonde Loako. Ah, son excellence. Nazogo Loako. Pas Gilbert Kankonde. Ok. Pas
amène-moi ces documents. Binombo yebi Fati a collé ming en français. Bah, tu loues mes amours rares. Amène-moi les documents, bah, me les documents. Monsieur, j'ai bien qu'un condé. Allez, niata sinati. Ah, obike, bande konanga ba Congolais Gilbert Kankonde, nama ya misukutu nete bima. Alobi, Fati wani. Ah, yango ba bengi yo béton. Pour ba initiative yo zui Fati. Eza pena initiative ya béton. Bandeko, Gilbert Kakonde albi en tout cas d'ailleurs. Ilunga atikile nga lettre yango yo nga ina assumé ba intérim nae. Donc juridiquement parlant et to violent na biso mibeko te nga na on tcha sinati. Gilbert Kakonde batali mibeko eza nango na problème te. Donc, bisonne to banga mibeko. So yo nyati na mibeko ti. Bo wapi problème. Izana o mambo tala bata FCC batika makambo wana batika makambo violation batanga batu va viola constitution batanga oyo pe élection il y a 2018 il fallait ça en 2016 n'est-ce pas hein? Bana Congolais Congolaises kufa tebeye kufa batika mokilo ya biso assez pour kana makambo ba élection wana ko violer nini constitution te ah botika makambo wana ba constitution alors bandeko il faut kotalisa bata FCC ke mokili ezala ya mutu tout donc batika ba jewana wana ba meme pitu ba mama na distraction. Alors bandeko ngai eloko oyo FCC azo sala ngana on sepela na monti. Premier ministre, ma réaction Premier ministre, ça fait deuxième fois. Azo ko manquer noko na biso Fati. Siko total akuna John Numbi alobi batie Fati na erreur. Nani atie Fati na erreur? Eza ma erreur te, eza neza calcul salama ndengwana fa salama ndengwana ya ma erreur te. Eza ma erreur te. Sindi yo ba Congolais. Alors bandeko na ba Congolais de partout, nga noko na bino na suki wana pona édition oyo. Alors bo s'abonner massivement na Congo Esengo TV pona ko continuer ko pesa bino toujours ba information tozo landela ndenge noko na biso ngwashi nani André Kimbuta a marché total ndenge so ya katani ou bien azaka en forme yangon toko tchela bino ba image. Merci alors pour la édition yo tolobi ba nabalae Zambe ya estere yawe salanga nabala na pesa ba invité na ngai ba invitation ya sonité oyo nzambe ya ba invitation maison given azali